Bon, Deboul, Yoda no Zika à terre. Magali a commis déjà la 4e Moubadi. Banda Bukabwana. Deboul, ozo raisonné ou bien boni. Magali zo tigelo toujours moins 2 semaines. Yé paye rejoint ba week-end. Ya un avantage ko. Ya comme na 4e Moubadi. Magali paye zo bater. A tigelo mwana pendant 2 semaines. Outi musala oye. Ok zo mwana okipe mwana. Ah. Les toy rochaga na TikTok pe biso sozotala. Mais Magali en attendi bla otambula. Magali azape kitoko yo pa bo. Mais ya mwasi. Bote ba papa ba mama bandeko. Bote barando na barandonette. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko tolinga te. Bandeko Deboul na oyaye madame Magali. En tout cas, bako éclaté kaka. Donc, bako swana. Ata sikoyo séparation na bango. Balingi bazala bon terme. Bazo sala pe bazala bon terme. Pezo kende bongo. Mais, eko barde kaka. Balinga te. Eko barde. Tout d'abord, bango. Balingi te e barde. Balingi te ke e débordé. Balingi te ke bakoma na conflit. Mais bako koma nango. Parce que Deboul so balingi. Mwasi na kolinga makambwana te. Magali pe awazolinga. Pe Magali tanga azolinga. Azokende mbala moko na ndako ya mwana mobali wana. Akendaki awa pa ya Isaac Parker bakomaki na ndako. Alongwe pa Isaac Parker akepa Masamba bakomaki na ndako. Siko akepa ya ndeko yo bakomi pe na ndako. Tango alaki na Isaac Parker alakisaki ye. Alakisaki bisika azalaki. Isaac akoma kotambola na poussette. Kotambusa mwana Magali. Bakomaki couple. Pe Magali alakisi. Tango bakomi na Masamba. Magali abombi yango. Tango Magali abombi yango. Ya couple ya ye na Masamba. Me oya komine siko ya bimisi. Tango abimisi, mobali wana alingi abima. Mobali wana basololi makambo ebele. Pe bako tambola siko na mutuka. Donc, ata bino moko so botali, ata boya na place na bango. Tolinga te. Bako, ça va barder. Po bandeko, d'après bino botala. Bako kene ensemble la relation depuis quand? Combien de temps? Et pendant combien de temps? Magali azozana ndako na mobali wana. Deboul azwaka mwana. Avant naka une semaine pas Deboul. Semaine musu pa Magali. Donc, eko simba te.
de magali akomi na ndaku ekomi ba une semaine tango magali aki na ndaku te abandako mwana ba week-end. Donc de boule na ndenga logique mwana fo azala pa mama na ye pa magali siko so mwana aza une semaine kotoyo une semaine kotoyo bakokango bakoka te so bazo salango eya pona biso TikTok réseaux sociaux bayebi peki bakoka te en plus bazali bato bazala na couple bakabwana pe te que ça fait une année te ça fait quelques mois donc ba o bazo sala wana ezaka baku o bazo vivre ba choc na kati ya mitu na bango or que na ndenga logique ba choc e banomata bango à part ba choc e komata bango ba couple o bakozwa à l'aise te Isaac awa alobaki ayebi deboule mais ayebaki te magali azaka mwasa deboule pour libérer Masamba ya na rien à deboule mais bakabwani o sikwa ye ayebi histoire ya magali matali nde beauté ya magali atali pe kaza ye moko magali pa atali mobali un jeune homme ape kitoko ape na ndaku na ye na bulo na muntuka oyo bando tambula ateza nango ya chere teme babando déplacer bato bando mona bango te ka croisaka na bato na ba metro na ba bis balobaka magali yango ye wana me na mutuka bakoleka donc aza mwa calme me sikoyo ndenge eza wana Isaac ye azomona magali po Isaac aprepara te ke bakabwana na magali bazala pe na matata te poso boza na matata ozoyeba deja ke tokabwana ozoyeba ke tokabwana ata ba o balukaka mpenza babongisaka baluka barange me ayebaka ke ntango matata ezozwa temps plus de 2 mois plus de 3 mois bokabwana so bokabwani te couple etikali lisusu ndenge ezala te me ya bango ezala bongo te deboule akende mosala ye magali pa yambi ye na bonheur tu mwasi mbali brusquement video ebimi magali abimaka deja na Isaac Parker azoseka pe bakangi ye pe na chambre na mbeto bato tu batali alors deboule akoki koboya mwasi te ndenge amonaki me bakamarade ya deboule balobi modele oyo tomoni na mwasi no so bozongani tokola bakamarade me na ndako na yo komonanga susu te mpo esali bango somme bamoni mwasi oyo toza bien baza pe bien na deboule bakebwe bomoni modele bakabwana donc deboule ndenge aza wana akosentir différent amonaka makambo différent donc yango wana ça va barre fo bazala nde bato baraisonner très bien baza na bango bato mais baraisonner très bien mwana fo azala kote moko pa mama na ye lokola bazosolola bien baza bon terme donc deboule moto akoloba magali namoni moto bozane sikoyo ana ndako donc vandaka na mwana fo amesana mingi na yo
amesana pe na papa bani na ndako atanga papa na ye donc fa sala bongo oyo kende bongo po Deboul ata mwana na liboso akosala eloko moko teke mwana wana po abosana ye te non mwana wana fo azala pa mama na ye fo amesana papa o bana ye entre temps yebi papa ne Deboul akozwake ba weekend to akomozwa ye mbala moko de weekend moko na mois 12 weekend na ne eza bien mpo na mwana siko mwana na papa wana bamesa surtout fo ayebisa Magali mobali o azane siko amemango di serie apesa ne Magali ba conseil mobali wana po alingo alinga na mwana na yo eza na maloba te yo fo zala fidèle na ye opese bolingo olakisaka ye kisuspecte ke olingo trompe donc ntango akomona pa na yo ozosala makambo ya bien koleka akomo kozala na confiance na yo akomo ozala na mwana alors bakomesa soki aza mobali moko bien alingi ye mais soki ozosala makambo mabe akobomba ngo akofrape ngo yo to afrape mwana sans oyeba donc Deboul na Magali ya bango seseli po bazala en bon terme mwana fo akende kote moko ou bien Deboul abalia azwi mwasi akomi na mwana ye me bongi ka mwana azala na mama na ye po mwasi o Deboul akozwa na mwana Deboul ekobota ba problème grave ke Magali so aza na mwana na mobali wana po Magali akendeke mosala te mobali wana mutu akendeke mosala donc Magali aza mama mwana akozala na mwana trop akobatela mwana ne bien Deboul akendeke mosala ya bando mona ye atali mwana aza bien atali bazoseka na mwasi aza na ye atali mwana zoki te eloko te makambo mosusu akoyeba te po mwana so aza moke ntango azali tourmenté vexé même bapsychologue bayebaka te nayebi botikaka bana na bino na bapsychologue batindi bango na ekole batala bango bapsychologue bapiaka bino mpe résultat tomo likambo boye likambo bapesaka bino oyo bazoimagine to oyo mwana alobi bakalikile mwa moke me mwana ntango aya moke okende ntina ba 12 ans ba 13 ans mwana makambo azosentir makambo eza na kati na ye bapsychologue bakomona ngo kaka so akomi na ba 15 ans 16 ans na bomwana nde bakomona ngo te donc Deboul pa komona te eloko ya komonaka so mwana babetaki so mwana azobalola misu babiloko wana mais soki mwana bomila azoseka bana mama wana akomomona makambo mpo mwana akomona bamaltraitance mosusu ya normal akomona ngo bamaltraite te ya normal ekendeke bongo akobanga nde papa nde baswana na motu wana akomona ye nde moto ya problème na ndako wana akoloba ria akolakisa rien donc Deboul mwana na ye kaka nde Magali moto akozala na ye Deboul fo ayebake abando kutana na mwana mpo na ngai fo akutanaka 2 fois weekend moko oui, samedi dimanche akezwa vendredi na poko kaka weekend moko na mois mpo na ngai eza mpo na bien ya mwana weekend moko kaka kutanaka na ye na mois epo atunaka ye makambo te oyo elekaka na ndako wana mwana akokobeta masolo ya ndako wana ye atuni na ye te akipe na ye pe te au contraire abaloli ye masolo bakotaka na masolo mosusu
alingaka jamais ayeba makambo ya couple ya Magali na mobali na ye. Po Magali akomi ne deja moto mosusu. Akomi ex moto mosusu. Ata bobota a moto mosusu. Eya kaka neti tango zwaki ye na boti te alaki moto mosusu. Tango siko boboti bokabwani na ba circonstance pe o bakabwani en tout cas a moto mosusu. Exact, bonne relation exacte. Mauvaise relation pe exacte. Tout d'abord ego salama. O bazanango nanu salamite. O bazanango ezaka réseaux sociaux. Po couple so bokabwani na mabeto na malamu. Donc bogoza na michete bogoza pe binemite. Bokabwani yako mutu mosusu yoko mutu mosusu. So bokoma binemi na makambo ego ya sima. So bokoma ba ami na makambo ego ya sima. Tango si bokabwana. Makambo na mtoko tinda esali sabino ki amitié to ekomi sabino bienemi. Yako bomona kada ba mindele epele ata na bato mwendo. Mutu bakabwana ça fait 2 ans avant de côté mosusu. Omona babomani. Omona bitumba. Omona après 2 ans baiko tiende 100 mètres. Mais tango bakabwana ki 100 mètres ya laite. Parce que eboti makambo tango bakabwani. Yangwana Magali na deboule. Obazo sa les ali mise en scène. Mettre en scène pour biso dotala. Mais bayeba eza vina bango. Nga papa robona sani. Na soki se ate bandeko. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na balinga kelengi ya komba, Congolais TV, vraiment, ngamu na zana, chaîne na biso kitoko, ya boss na biso JP Kiama, ta ay boss de boss ya nyama ya danger, donc ba sa mtalo la zaki. Bu, ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.